Mbunza balingi boete. Mwana batu route ayebani na Londres yote. Au lieu de finir à la fille. Vous avez que la petite a fait son choix. Moutasali choix na ya mobali na ye. Et pourquoi ça dérange le monde? Attends Manix, t'as besoin comprendre t'es hein. J'assume parce que c'est mon petit frère. Ce qu'il est là pour vandi. Bon lobby que la fille a sali choix ma bé. Il fallait pas apprendre à Manix. Est-ce que vous voyez que déjà après 18 ans, Moutako est majeur? Faut dire Moutako est majeur. C'est pas un problème. Moutoutou a où t'en a passé. Moutoutou a où t'en a passé. Passé na yo et ça passé na ngate. Et vous savez que route ça nous a vie. Façon route ça linga mobile n'y ba zala. Amonique et que dans la chimpu qui cache mani. C'est que la plupart des gens ont besoin de finir pour vendre la manixté. Pour vendre la manixté. Vous avez perruté. Vous avez par rapport à ma photo au monde internet. Mais pas par rapport à la vraie vie de Manix. Pas par rapport à la vraie vie de Ruth. Et bien, les bottines de Ruth qui est kotanga. Bana bino mokutna bokela ta ba université. Hypocrisie biso nyoso tozo mona makambo Manix na belle sœur na biso Ruth to mona mokilete mais on c'est comme si ba futi ba to mbongo ba finga Ruth to va na mboka oyo to kenanu na étape to va na mboko oyo na va na mboko oyo de plus de 30 ans namona nanu Ruth na nzela te nga bibiche nanu namona Ruth na nzela te nanu natambola te na balabala na moni Ruth mais tontine na ye oyo abokolaka ye na yebi maman Linda parce que aza na kati ya domaine ya décoration ana kati ya domaine ya ba gâteau ya service traiteur et tout ça veut dire que non à chaque fois moi fête mo kezali na mona maman Linda papa désiré pe na yebi mais na mona na ngana Ruth nzela na nuté na yebi que la sœur la paix à son âme sœur Nabiso Marine Samu azala na jeune fille na azala en Angleterre wana biso nyo soto yebi yango toyoka azala pas grand fort na papa désiré ngolo mais elingi koloba te que ndenge azala boy to mona Ruth na banzela to mona Ruth na babar to mona Ruth na babalabala to mona Ruth atambola non nga personnellement non na mona Ruth te Congolais alin koloba so makambe bandi alin koloba loba nga personnellement non na mona Ruth te na ye ko mona Ruth après liwa ya maman na ye na ye ko mona Ruth na fête moko na maman Linda ba ye ko sala ba gâteau na bango nde ba mesana ko sala service traiteur na bango nde na ye ko mona Ruth na mona Ruth ni na fête na mona Ruth peut-être pour to sambela pa église moroté na mona Ruth na église te na mona na Ruth na mona Ruth à ta place mon côté moi na bato a vivre na kwena ye avec ses parents oyo bazo bokola ye a vivre na kwena ye na ninga koli oyo azali lelo mais lelo salami que Ruth alingi alandeli carrière musicale na ye alandeli carrière musicale na ye ezokende nango ndenge kende libongo maman jeje ozolo balanga ki atika mobali wana soki na poser aux questions moko sikoyo yo yebi Manix maman jeje soki maman jeje Chantal so na bina poser aux questions moko sikoyo oyebi Manix chimpuki répondre nga sikoyo pesa nga raison oyo Monique il faut Ruth atika Manix tango balinga na bozala ete tango banda relation na bango bozala te oye koloba na miso batu ke no atika mobali wana maman jeje Chantal Sita nga pe na poser siko question
Yebisanga raison ozanango ya makasi que il faut Ruth atika Manix. Et puis tant ozoya na raison wana oyena ba preuve na yo. Oyena ba preuve na yo pourquoi? Yela biso ba preuve na yo pourquoi il faut Ruth atika Manix. So yela biso ba preuve na yo wana peut-être to ba preuve na yo to la ndelango soki te moni que c'est vrai. Koyaka ate par rapport à ce que les gens sont en train de dire. Donc, je suis venue devant vous parce que je connais Manix. Manix, c'est un petit frère pour moi. Aza, je peux dire que c'est Aza petit frère et camarade Nanga. C'est un garçon que je connais depuis longtemps. Manix n'a jamais été marié. Ok? Manix n'a jamais été marié. Manix Chimpuki n'a jamais été marié. Manix Chimpuki, sauf que présentation, ça ne veut pas dire que... C'est pour ça que maintenant, même nos enfants, bah, comme ils confondent nos présentations. C'est par rapport à nous, les adultes. Même nos enfants, les lots, bah, comme ils confondent nos présentations. Au moins, moi, na fiancé, bakangeleka lupangu, akomi kobenga ye husband. Et ça parce que biso mo parents na bango na to comprendre te présentation ezali nini. Kokangela moi na olibala. Et ça vous allez marier ta? Dès que nazabo na mère de garçon. Garçon n'a pas lobby n'a que non maman n'a pas fait na fille mon boy non vivre na fille mon boy maman n'a l'into que moi na famille fille en haut moi n'a pas bali la fille ta c'est juste que c'est une façon de dire que non maman Yasmine nga maman Bibiche na devant toi pour na oloba que prince alingi prince na Olivia bazo kutana basolo laka déjà alors la boy excusez-moi 2 secondes. Alors, na boy que ezala ke yo ye barate place ni Olivia akendaka yango to ye oyeba ke Olivia soki luki Olivia na pourquoi omoni Olivia te yeba ke Olivia peut-être aza et pas na biso. C'est ça la présentation. Oui, de nos jours, to komi kobota bana nakati ya présentation. Présentation eza eloko moko que soki to sali yango. Si ça marche en continu. Mais si ça ne marche pas, tu prends tes clics et tes claques, on avance. La vie continue. Yango Monique, biso mona ba parents, tellement que to yebite ce qui kanga lupangu ezalaka nini. Tozo continue ko kota na kanga lupangu to komisa kanga lupangu libala, to komisa non, il faut vraiment arrêter. Ruth, bien sûr. Ngalinga Ruth, makasi, c'est mec qui n'a pas makasi. Ruth ayebi Manix. Soki lelo. Mwana olobangwa o tu vois na ganga Manix aza mwana o bino bozo mona te. Et que ça m'a fait tellement pas si que batomi kolo ba ke Manix a 40 ans. So lelo Manix a commis à 40 ans. So Manix Chimpuki a commis à 40 ans. Yana ye o aza copine nga na amuko na ye. So ki lelo Manix a commis à 40 ans. C'est que double Toto a commis à 60 ans. So ki Manix a commis à 40 ans. C'est que Fifi Amanda a commis à 60. Ce qui est le Manix Chimpuki n'est pas bimisé à 40 ans. C'est que François Chimpuki a commis à Ajni. Ruth avait une orpheline de mère. Manix peut avoir une orpheline de mère.
Franchement, il faut qu'on arrête. Et ça n'a tellement pas si. Son azomona, ba papa. Même pas au banabasi, ba papa. Non, mon ba papa. Excusez-moi, je vais prendre le chargeur. Non, mon ba papa. Oh, bazo ya. Bazo téléma, vraiment, bazo comme. Non. Moukoni en Angleterre, tu comprendre comment soutenir ba Oyabiso. Bon, on a parité. Ruth Assambelara na Mangembo. Ruth Akenda na Mangembo. Est-ce que na Mangembo ba garçon ba linga Ruth te? Ruth Akenda na Mangembo, bon excusez-moi, chargeur n'a pas un problème. Ruth Akenda na Mangembo. Est-ce que na Mangembo wana banda Ruth Akenda okende, abanda okende. Akuta na garçon morote o alingai. Akuta na pena garçon o alingai. Soki na ba garçon no se bachai matoi. Ruth ayebi na ye moi mobali na ngai azana ye muta mokili. Azana ye muta mokili, azana ye mutu, ba yemba na bango ye. Et puis to matape to kita. Lelo boli boko misa Manix Star. Manix Star star, te? Azan même pas figure publique. Ne bolinga ko misa mutu tout figure publique. So azwane ka mbongo na ye, apesi na ye faire ye mbeliye. Pona que non makamba bien, pose la en 2 secondes. Pona mondre ba te bele ba comprendre te. Ba te ba comprendre te ba ke na makamba ndenge moko boye. C'est comme si ba tu ba otala ba tu ba tata mikolo bo vande comme mona mukelo kwa Manix, bo le la ba fufu. Et à l'instant fait, vous avez en 2 secondes. Oh, moi la batasala kinzembo awa. Abimisi album awa. Oh, abimisi album awa. To mona binote place bo pesa e soutien. Moi la bata abimisi album awa, album e vandi. Combien parmi bateau bozo finga ye lelo bozo manzembo na ye? Manix Chimpuki a un salon de coiffure. Manix Chimpuki a une agence à transfert et tinda mbongo. Combien bato basali makambesi bakenda okata suki, to bakenda otinda mbongo, to bakenda osala ta appartement Manix bakenda la kuna. Ebele bozo yo loba ke Manix alandi, et puis que blague à part, te bo tuna babiso o te sabino qui est Manix Chimpuki. Ebele boyeko alandi Ruth, alandi Ruth pour mbongo Ruth opé sa Manix ni. Hein? Donc il est vraiment dans la logique des choses. Donc il est vraiment bien, vraiment toqué dans les calmes. Oh, merci Smokey. Merci, c'est que bato comme il va master na Manix. Manix moi na mkieka lobi au point. Pour aller ma camamine, Manix ça moi mon colota. Ce qui est l'autre vali to lobby que Ruth Manix a Hollande de la Ruth pour Nambongo. Hollande de la Ruth pour Nambongo. Pour Ruth appelle sa Manix Mbongo Nini. Son Manix a devant réseaux sociaux te à la qui ça va bien aille. Et l'inko bate kazanga. Pour moi, on a une promotion bien aille pour Nazarana na kin, na tambola na ye, na tozarana na kin, tout ok na yebi o ya zalana. Ruth pas à moi na muketa. Dans un monde ba pareil belé bozo lobo. Oh man, oh Ruth fala tanga, Ruth fala si sa classe. Ba na bino mo coup ba si sa no ba classe te. Oh. Bana na bino mo kutu ba silisa ba classe te ba kenda ba université te. Mais bozo vanda bozo ya koloba ke Ruth il fallait kende na université
aluka musala bana bino mona kutu bakia université te bana misala malonga te mais boza na souci que fallait na nous Ruth akende kozwa musala bien akende université boyebi na bino pe Ruth te Ruth a 6 sa classe kala parce que en a poto na réalité vraiment en Angleterre a ne ba pays musutu na réalité moi na déjà na 18 ans moi na déjà na 16 ans moi na 16 ans moi na 16 ans azako silisa déjà secondary school na 16 ans soka lobby akende 6 form ina ne bien 2 ans na ye na 6 form so asilisi 6 form na ye soki asilisi 6 form na ye donc si moi na akokisa 18 ans 19 ans arrose de la PG et ça c'est université soki moi na commis na 21 ans en Angleterre na 21 ans et ça c'est université et dépend de la cour à sala ce que bolingi bana ngo ba continuer là Ruth a 25 ans que na 26 ans bolingi aza na université ngo a la cour nini ngo oyo ezoye 10 ans ezoye 5 ans ezoye nini soki abandela ka ba cour peut-être même que non a 6 degree na ye a cause ko avancer a que ko la masters na ye peut-être à cause de l'université jusqu'à présent ou bien sur la chaka taba azo ki ba tomo moko boye. Mais ce qui moi na normal en Angleterre 22 ans aussi ici déjà université na yo. Beaucoup vanda ka boete beaucoup mi ko juger basa bana mike bango mi balé. Et là comme c'est correct sous cause à la queue. Bo pesa ba conseil, so bo zana ba conseil, bo pesi ba conseil. Mais si c'est comme il n'a pas si beaucoup na niveau yo kene ko finga maman ba tout pauvre maman parce que bango mi balé basa bana ba koufela ba maman. Pour la ba obo éviter. Manix il y a pas longtemps où t'es ko perdre maman na e. Il faut qu'on arrête les Congolais. Makambo ils ont les katouan nango besoin bolo belaka. Kako na beke mama Manix no lo bango teme. Et matinga tellement na mon thème lelo. Lobi na tali niveau bozo massacré. Boche vraiment na ligne ko boli bozo Manix na Ruth. Boche bango na libulu. Bo baba mabanga ti ba kufa bo kunda bango. Poani baba na batu. Botika ba ofela batu. Ba mbale ba linga na bango. Ba mbale ba ofela de mère. Manix n'a jamais été marié. Et puis quand je suis en train de parler comme ça, parce que il y a aussi bande comme Manix, Manix n'a jamais été marié. Pour la information à Bino. Ata pas à la marié. Ce qui marche à quitter, on prend des clics et des claques, on avance. Ce qui est marché dans notre Manix, c'est marché qui n'a pas Y quitté. Amoni ke vina ye msupe nani Ruta rosala ke Manix alonga na mokili alonga fera yembela ye akoma kana makamba nzambe msupe nzamba tini atindi Ruth na nzela Manix pour ya changer vie à Manix mais likolo bateke no atindi pour ya ko changer vie na ye apesa mbongo po azana mbongo apesa Manix te pardon bondi melanga ana mbongo pesa Manix te. Ana mbongo pesa Manix te. Et c'est juste que 2 personnes. Oh, aligné producteur na ye, non? Oh. Et bon, on est fini à zabo na sa na mission. So mobile na za mbongo na ye. Amoni ke moi si na nga na lingi na nga te ke non, okoma ko travailler na batu mususu. Aboy na que moi si dans la bonne ngo comme on travaille na batu mususu chéri na nga ne ezaboye nga mo producteur na yo pour na lingi na nga to comme on travaille na batu mususu azim bongo na ye a changer pour nga moi si na ena sala ka mission ye moko to mona ba boss brothers ba za ba producteur ba basi na bango lui aussi topel aza producteur à Cynthia
Aimé Bossitaben, producteur, et moi, c'est Stéphanie. Tu comprends les ceux qui manix. Non! Bazala qui n'a bolingo na bango. Bazala qui n'a bolingo na bango. Et Simbi, comme si basangisi business na bango, ya ba production na bango, botika bango. Ruth ana mbongo ko pesa manix te. Wana lo bango vraiment tu vois. Bomoni Ruth. Bomoni Ruth misamo ana mbongo pesa manix te. Oh ana ndaka mama bango ata teki mbongo ndaka mama bango ana mbongo opesa ana mbongo ya kopesa manix chimpu kite. Alors totika. Toi na makambo ebele important ya olela ya koloba ka to rovanda kaka te que bozo aka ton mwana batu bozweli bango plus de 500 ou 5000 publications et le bino ngata divine. Boto koufela ba jumeau awa publication ezala kité. Makambe bele kala mboka ba violer ceux qui bana ba bionga la publicité ezala kité. Mais makambe zanga sens mutu nyonso azela ngoto asela ngo vidéo, asela ngo publication et puis na ba information o exacta na mutu na makoloté. Botika batu manix avant na ina mwasi na ye. Bango mi bale Ruth aza gospel singer. So ki Ruth alinga ki abala ta Michael Kalambai. Alinga na préfère encore abana e mutu mo mokili. O ye moka ebi vraiment que non na ke nga ko bala mutu mokili. Ki a ke ne ko bala ba faux frère, ba faux pasteur. Na préfère que Ruth a se retrouver na ye na maboko ya mutu moko oya salivi, oya sakani pe, alembi na ye sikoyo, aye na ye sikoyo aye na kobala, aye na ye sikoyo kobala, aye na ye kovanda na Ruth. Ngaku na préféré bongo. Oh. Nga na préféré bongo. Na préféré encore que ake ko Ruth azi mobali moko kutu ke oyo et si avant na mokili donc mokili le bela le côté basi ba le bela le côté ba yembaye alata pauvre ma côté olata manix alata so ma côté cash manix ana cash comprends na ndakutuko na préféré parce que famille paye à Ruth. Ba famille mo pe ya balabala te ke ba ndimara mobali moko boye ana basi ne bele boke za ba photo ba exploit ni bazana ba ngona manix e simba ngo te respect na première dame o azalaka liboso aboteli manix bana nzamba pambola bana biso ba bébé kitoko nzamba pambola bango ba bébé ya basi bana kitoko basi kitoko mwindo ngolo. Kalo quoi papa la bango manix a papa responsable okute belé parmi bino bo télématé boyebi ke bo kamisanga ba congolais et bela basi ba publier soko tu manix aki ko kangela bango na so ba pango combien des années bo sali na ko za ba kango batu combien des années bo sali na ko za la ba makangu ya batu ozali ozoya ko ba ke manix te manix abali deuxième bureau, abali troisième bureau, mais yo mo oza tu li kangu. Bando banda li kangu ya mutu mo bo marié 10 ans. Bando banda li kangu ya mutu mo bo marié 15 ans. Mais tu as l'audace et puis le courage, et puis na Facebook au statut. Atika moi na batu, Yo petit comme bala batu. Yo petit comme bala batu. Oh. Et bien là, on a bango, atika ye, promesse ate, atika mwana batu, yo petika mobile batu. Boy la nga photo e ba roba pembe okena voile, présentation ezali balate. Présentation ezali balate. Présentation ezali balate. Ezaka na bandé sous exemple que non, moi j'ai mes garçons à la maison. Ane loko ya ko expliquer te Rena Choko. Manix ane loko ya ko expliquer te.
Ane loko expliquer mutu parce que mutu mon côté a tchela qui est bon en enveloppe a kenero karalupangu et pas y a ba rut azala kité. Donc azape ko devoir pe mutu mon côté explication té. On devrait on devoir mutu mon explication té. Azape a besoin les kata banda koloba a banda ko se justifier non. Ana ton ana té pas ça non ni. A starté, a falité, a profité. Et ça, on est nga boye. Moutoumon ici, a bala na ye. A l'obi, nga pela ki nga pe au kanyana sous la princesse du micro. Lupang. Soka yede au kanyana nga Lupang. Soki akanga mapangu ne bele. Et tali nga na nini. Nga ne tant que moi si. Na kosala nde fort. Lokola akanga ba mapangu kuna esimba te ngai nde na kosala ne fort et pas na ngai atikala akende te. C'est clair. Soki akanga mapangu partout. Abala partout. Esimba te. Oh. Ata yo moko Pamela na biso ba otike la biso mwana calme te. Ngala ko défendre Manix na suka Manix azal lokola azal leki na ngaya mobali. Ebele bozolo babebo liambonga Manix. Ebele bozolo babebo lata loka Manix. Bozo ya ko exposer moi na batu libanda bo exposer vie na bango boy. Est-ce que vous voyez que va rokepe au salon privé? Non. Toti kana makam tozana ngoya moso to vandi boye to kendaka na makambu kande tozo yoka to ana preuve te kande to yoka te Azana besoin il y a explication mon côté azape ko devoir mutu moko explication te Aza ko devoir mutu mo explication te Carmel. A devoir mutu mo explication te. Grâce munoko. Na rosa la fanatique ya Manix na nute po Manix a leki nanga. Mena on lo balika munenge zali congolais lingane ko lo ba vérité te. Soki esimbite combien de mabala bokenda esimbate. Combien de bambala tokendaka ba feti awa voile balate les biso ba voile mais après 1 mois 2 mois autour na boliba les ala lisusu te bango ne ba osa bato liboso et puis pour anika bo souhaiter que liba na bango esimbate congolais pour ani bo souhaiter que liba ya mwana bato mukie esimbate na osa fanatique mbani po Manix anani Bina mutu boli boko Mr. Manix ane starté. Bina mutu boli Manix as a businessman. Bina mutu boli boko Mr. Star. Donc quoi boli boko Mr. Star. Biso ba oya ye to ye pe ko défendre ye. Oh. Poani boli sko non comprendre binoté. Combien de ma balle to kenya bobo to sommer la ba robe. Tolati, ngamo na zaboye, animatrice à mariage. Combien de mariages on a bécan animal lelo ezalate? Combien de mariages on animal et puis lelo ezalate? Combien de mariages? Combien de mariages on a mon akenda bana zela autant mungongo e kaou kingati na ti. Mais après 1 mois 2 mois, bazala lisute combien de mariages? Alors pourquoi tu vas dans le bac que Bo pekisa ye, to pekisa Manix po anini. To pekisa Ruth po na nini. Place ba kutana ki ba umeli. Baza déjà la mwasi na ye. Bino ne boye ba on a retard. Bino ne boye ba on a retard. Bon moi la Ruth ça comment pour acheter la business class te. A commis yaya Manix a commis star Pamela kaka pamba boye Manix na biso a commis star a commis kutu e star kaka pamba ba commis biso leke star non so
Son Manix a volé son cœur. C'est pas un problème. Botika ye moka gérer na cœur à mouton y a volé. Et tali moutouté, la vie de Manix et tali moutouté. Fiançailles ya Manix, bon ben en route mariage coutumier. Fiançailles ya Manix na Ruth et tali moutou moko te. Et tali moutouté. Batata mi bimba. Oh Manix. Oh. Eh. Bino masolo bo vandi bo maboye. Bozolo bake. Neto vandi boye na minute oyo. Manix po akondi. Boli batu baza ba bourreau. Grâce son Manix a sérieux. C'est pas ton problème maman nanga. Il se fait papa nanga. Si Manix n'est pas sérieux, c'est pas ton problème. Tika ye. Na mwasi na ye. Ba beba na bango kuna. So qui Manix a na sérieux bango mo ba parce que ti ba comme na niveau ba comme liwana. Eh. Mais ce qui peut nga vandi pe bonga lobi ke lelo ke non, neza bongo akena ngoti na suka pa akomani l'église te. Akomani na mairie bande konanga. Mais bon moi te ke lobi ke ya moto comme ça, em se bezai na ngoje. Bino ce que vos commissions ya solo. Au moins ma place Manix a rocha ma welo banango ye moko. Abeka kashazana ye. Kashazana ye, Cashman ya star. Bon comme ici lelo star, Cashman ya bateau, un businessman qui se débrouille. Tant que non la logique des choses hein. Chargeur on a bientôt là ça va arrêter. Tant que non la logique des choses. Tant que non la logique des choses hein. Pour bien gérer les choses. Lelo, maman, papa moko aleki na Facebook. Papa moko aleki na Facebook azolo bake. Asalaka kop. Asalaka kop. Eh. Eh. Ebele bo zuizu ba mbongo pour bo déstabiliser. Ngai loko esala nga pasi comme j'avais dit avant que Manix na Ruth baza kwa la bana lopango na biso to futela la biso no to lopango moko mukolo lopango na biso za queen. Carmel 100 fois kutu mukie ata validé 100 fois toko lata kaka ba robe. Combien de bandeko bozabo e bandeko na bino ba mema bino ka toke kutu bon. Combien de bandeko ya ba makangu ya bandeko na yo oyo yebi okenda na ba etant que bana basi toza honnête na bonga manon makambo comme serré. Combien de bandeko neto zabo eto abana basi. Combien de bandeko bazala kaka ndeko na komo bimana mwana mwasi oyebi ke ndeko na zamu na mwasi na ndaku. Bino ba obo benga Manix sérieux te bana basi. Combien ya bino bozala ke oyebi ke ndeko na za na mwasi na ndaku. Mais ndeko no alingi likangu moko libanda. Oui, Miss Mongo na nganga yeyo. Alingi likangu moko libanda. Okompe okena ndaku wana. Okomo okene pe na ndaku wana. Okompe oketala pe semeki wana. Okompe oketala pe semeki wana. Okomisi pe semeki. Toko boaka ete Carmel, toko boaka ete Panzolanga, toko bando kene kaka. Yango na posé bana basi baza na ligne, ba o bazolo bele bo répondre nga. Combien de bandeko na bino mibali o azara ndeko mobali ana 5 6 copines. Oyebi na bango nyonso me aza marié. Boza combien? O bo salango. Boza combien o bo salango? Il faut tout tikana ba makambo yo. Yaya, ebele bazolo baboye. Cashman vraiment ya. Aziona nous journée mobima na self-jizz. Pone loko yo lingi. Sombe loko yo lingi. Afuti. Combien ba oboya? Na ba o bazo finga pio monde entier. Combien ba oboya? So Manix alingai bino combien bolingai boboya? Bolingai boboya te? Et là ezaka que le comble les a juste que écoute nango bino et chance nango nde eye pa na bino te. Et belé bozala bozolo ba
nga vraiment na bois que la Manix si bassin na ba. Ponga mona ne ba fibo comme bozora papi so cash money na za bar. Eza na awa eza na kishasa na mona ne bokoma. Ne bozana bolo ba nga vraiment na mona cash money. Cash money vraiment. Biso ba bar. Biso la bar. Amoni biso te. Akeso ka mwana na bozolo ba ne bongo. Bozolo ba ne bongo. Et là, quoi déranger, bien que Cashman a préféré na yé moutou ya église. Manik Chimpu qui a tika là aux la mariée Théo. Non, l'on la coutu maman ba na biso na katia makambouane. Non, l'on la maman ba na biso que je respecte beaucoup. Que na Lina respecte vraiment ma casse parce que non, il y a vraiment respect. Respect. Comprendre? Respect la maman ba na biso. Yé qu'on entend parce que yé qu'on attends qui marié la Manix c'est pas un problème pour ça maman ba na Manix. Mais le reste vraiment boké bimisa ba photo, batna batbana ba vie na bango. Na ibi kebele bozumbongo, na juste informer bino que Manix Chimpu qui n'a jamais été marié. Hein. Manix Chimpu qui n'a jamais été marié. Manix Chimpu qui a moi moukié. Son Manix a 40 ans. C'est que Ngana a 60 ans. Son Manix a mon colo. Comprendre? Son Manix a mon colo. C'est Ngana Koko na robot à Manix na maman Manix. Alors les amis. Et belé bozo ya roloba na rebandela so eloko na mono ndre loko volume ezale makasité. Et belé bozo ya koloba que Ruth atanga, Ruth assis sa classe. So lelo Ruth aponi na e Manix. Botika Ruth ye moko hein. Place a okeko suka na Manix. Place a komona mabe a Manix. So ki pe akobima na lidusu nini ye moka muto ye. Pour Manix akene ko zwa Ruth te ache munduki na mutu Ruth ne okanga lupangwe ne okanga lupangwe to ebi ma bien ne to zala boy ba mama to ebi que biso basi mutu to beta mini masolo ya il faut y aller chez les parents, il faut y aller chez les parents, il faut y aller chez les parents. Donc tant il est mort Ruth avait accepté que Manix a kené chez ses parents. Ça veut dire que ayeba qui vraiment ma Manix bien. Et puis ma maman paye à Manix au Ruth pour foyer ba na bien répété. Pour Ruth Manix paye am aboma batute. Manix aboma batute. Manix aza criminalité. Aza lora ba mibali o to zarana bango na ndaku o bazarana bango kaka mibali. So ye simbita kenaye. Alors les amis, oya Monique, azana ba preuve. Ya vie à Manix. À part ba photo o ba publier. Oya moni vraiment que ana ba preuve. Oye lo barana wata mama Kalunga. Eva. Oye lo barana wata mama Kalunga. Les preuves tangibles. Oya moni que ana ba preuve tangible. Azo ba preuve tangible wana. Ayena on a tribunal na bino ya Facebook. Abimisi yango. Arabi oyo yango yo. Bozo ba bilo akala. Boya ne loka suka. Elle a fait ça maman. Dans la vie c'est comme ça, tu fais ton choix et puis tu avances. Moutaya ko attaquer ote, moutaya ko bully ote, moutaya ko tcha pression te. Mouta laisse rabana mouta azate, mouta edara Ruth azate. So Ruth Yemoko essaie de décider que d'avoir Manix Chimpu qui volait son cœur comme son homme. Eza Yemo Moutalingi. So Manix à mon qui paye que peut-être ma boule le roi va biso oh to lingue Manix ça ba la biso.
peut-être ma fille à mulier. Bande cause la manix a pour la fille moro na mulier, fille moro ya boye, fille moro ya boye, a boye na ye. A kene ozo, ozo be manix a besoin de repentir na ye. Mamou Joyce. Ozo be manix a besoin comme un au sambe là. Voler mon cœur. Manix Chichipon qui a volé son cœur. Voler son cœur. Ozo manix a Monica linga comme un au sambe là. Alinga komane o sambela tiki na ye makambo fera ye mbara ye abebisa bambongo na ye bele alinga a se concentrer na ye na business na ye mamnyo sa o sala e ke nango liboso yango peut-être bomoni que akene peut pas ebe ki na ebe te boa mitema be ngap ma bibish na o se plague so le londe tingana na nga boye na ke dinga na pasteur bo mo te ke pasteur na o sunga na changer bo mo dite so le nina sa bena kelinga frère. Leta kelinga Moïse Mbie. Comment est-ce que Moïse Mbie a souvent changé? Ou bien kelinga neti Mike Kalambaye. Oh, Ruth a su âme. Bien vous comprendre, Ruth a une mission, a su âme. Eh. Yaya, Blondine Quinoa. Batu nyonso yo moni à Londres ba osala makamwana sont de jaloux. Merci Lewis Nangai, merci. Batu nyonso moni ba osala makamwana en Angleterre sont de jaloux. Parce que moi je vois mal comment beaucoup comment jusqu'à ce point bobengi ba émission ya Marie-Laure bozolo ba makambu la plupart des bateaux ba olo ba yebi na bango manix te. Ngana le bien on est bandelia wat. Ngana moni route to maman ya kufi. Na yebi kazaka na mboko be mwana batu lele komi ya mobulu mwana batu ndumba totika kokosa. Totika kokosa. Le to komi yo azandumba aza mobulu aza beto tika kokosa la batu makambu nzamba lingi boete. Mwana batu route ayebani na Londres yote. Totika. Blondine, tindela nga voice wana na koyeba so eza nani. Totika. Mwana batu Ruth atambola na Angleterre yote na makambo. Soki azala na vie na ye azape mwana. Mais ndenge bokomisa ngo na ba milliers congolais. Oh azalaki boye. Azalaki ndumba te. Totika makambo wana. Willy Mazele, te ya ba congolais ba changer. Bokoma kaka boye, soki likambo ye ya bosangisi mwana batu. Mwana batu azana ina makambo bozo latisa yete. Bo Manix oui. Bolo bake Manix aza boye. Bo pesa ole bo finga. Moni moi c'est que moi je comprends pas. Ole bo finga la fille. Ole bo finga nani mwana biso Ruth. Bo pesa ya ta conseil, bo ebisa ke yaya mobile loko azaki na mwasi musu liboso yaya faut la boye, il faut la boye. Siko boko mi ko finga na Ruth. Bolonga na Ruth boko mo finga na pauvre maman na ye. Na tindelo numéro na WhatsApp après. Boko mi ko finga maman bato akufa na ye paix à son âme. Bolo bala Manix parce que Manix mutu bwana ba vie na ye na maboko. Bwana passé na ye na maboko. Bwana passé ya Manix na maboko mais bwana présent Manix na maboko ta. Bozana passé ya Manix na maboko mais bozana présent ya Manix na maboko ta. So Manix a telenga na kinde bozo loba. Toke siko na maloba na bino. Avant na tika bino. Ça fait combien de temps? 1 heure. Je vous donne encore 15 minutes. So Manix a passé nde bolobi. Que Manix a passé ma bé. Ok? On les a passés. Pourquoi tu dis toujours qu'on fait qu'on juge bah tu n'as pas passé? Pourquoi tu dis qu'on ça a toujours effort?
président moye boye o azala ki ko teke loko boye président moye o azala ka boye suko batongo bino batu boza malamu boleki batu nyoso na kibo malamu boza wapi bino batu o boza malamu boza na dino foda monde makambo bo pesinga no stress bino batu boza malamu bino batonton o boza malamu bino batu oyo boza malamu bino batu oyo boza sacré bino batu oyo boza basa mais pourquoi t'es que bovandaki bokene kozwa mwana wana bopesi loboko bolobi ke bobala ye bozo mona te que la petite a fait son choix Moutasali choix na ya mobali na ye. Et pourquoi ça dérange le monde? Attends Manix, t'as à comprendre te hein. Bobi na ce qui fanatique en Manix. Prends mes actes, j'accepte. Pour la love man, j'assume parce que c'est mon petit frère. Ce qu'il est là, bo vandi. Bon lobby que la fille a sali choix ma bé. Il fallait pas apprendre à Manix. Est-ce que Boyebi qui est déjà après 18 ans, mouta comme un majeur? En tout cas, ngai na part na ngai ezara pasi. Ezara pasi. Bat bazo juger Manix wana peut-être na ba vie passée na e. Muta changera pe hein. Muta changera pe ndeto zala boy muta changera. Vie passée na e peut-être ezaki ma be mais yango te za vie o ya za nango siko. Non, Rude, nani Sarah. Ma be par rapport à quoi? Ma bête et ben les bazolo baba yebi Manix, c'est Manix baba yebi na bango yete. Moi, je parle comme ça, pas par rapport au que Moussala, Naloba, non. Makambo, depuis que ça a commencé, je ne voulais même pas dire quelque chose. Mais je me suis dit que non, c'est un petit frère que je connais. Et à tes par rapport à Bakashmani, non. Pour moi, c'est un petit frère que je connais. Alors, on a compris que non, par rapport à vie passée, c'est normal. Na Kinshasa. Nga na koi na poto na 11 ans. Le na 41 ans. Passé na ngezawa. Poto. Siko yebisanga siko. So mali sana passé ne moko boy azaka na mwasi moko boy et si mbate boke okundola. Est-ce que bazo bosa na ke basi wana? Surtout maman ba na e. Ape na vie na e oya koma nango après Manix. Oui, en fait, on a condamné na bangote, mais on dirait ça rythme internet. Internet balinga mutasa kama malam te surtout libala. Soka bayo ki obali ba ki ozelo ba sujet ya ba ex ya mobali non, to ya ba ex na yo mwasi bazu ba passer na yo, ba bandi ko publier ngo na ba page, ba bando sa elango ba analyse pona o décourager bango. Bon en fait, Ruth ana mbongo apesa Manix te. Tant mutu ba embele nzembo ache cash money et cash money ya nzembo te. C'est un garçon, c'est un petit que Dieu a béni. Oh azdu ma ele na ye a travailler ma ele na ye nzamba sala grâce à mon ami Mike na ye. Que mal les que non, ngelo que ça n'inga passe dans tout ça et ça que je voulais même pas dire quelque chose. Mais après na comme on a ba otinde langa ba audio ba oza estima audio ba lo ba que Manix a 40 ans, Manix a 50 ans, Manix, et là on est salenga parce que je connais la personne. Si on a yé Manix, n'a kota ngote. Comprendre? Na kota ngo parce que je connais la personne très bien. Donc, la vie c'est compliqué ma chérie. Nzambe ka yebi. Mais batu ba sala ba propagande eza ba ex Manix hein. Yango faut aux à zéro friend. Les amis, je vous aime bien. Ah.